Menga na linko lo baso kaka babanya mulenge bakoti ça c'est interdit gouverner golo soda mbodi na koya ko recadrer ba topé na koya na ba image. Alima vida kala. Pour ba image ezali. Pe maloba ezali ba eli biso maloba ya sika. Pe ba pesi biso ba image ya sika. Te bisa kabino les padres ça au capital de la musique africaine ba tchaki tembe. Tu es bisaki bango muta kufate bo vivre bo mona ba événement bayuma ba vida kala yende mozali si babi union sacrée 8 ondimi même si bolobi que non union sacrée na union sacrée il y a des têtes. Ce qui est sacré, la sacralisation, ils ont béni dans Nzambi. Bango ba betana ba mati poko ba betana ba na tué mi ba betana ba buba ba betana ba yana ba betana ba naza. Bango zaki union ba complexé. Ce que c'est union sacrée, la sacralisation. Et c'est qu'on Nzambe ali ça bénir ango. Tant bango ba sangana ki moi mukolo ba ko diriger pas ba leki complexé. Puis ça la complexe en mentalité, na complexe ya musique. Ce que les padres ont ma kila musique, a potentialité au leki ba tout ba sangana. Mbote na balani tout ba ko tala gouverner golo esika au Bozali na Amérique, na Europe, na Afrique, partout bo ko tala gouverner golo TV moko ya moke me bato ebeli na ko bossa na TV na Mav Coiffure Francine Mavimpi Andere qui a Orléans na kata salon na hier Mav Coiffure pembeni bongo levier Gergole Loirente suka na golo ya ko sakana te merci mon vieux a ko tala ka ya gouverner golo ki toko TV moko ya moke bato ebele ba ko tala gouverner golo ba sangwe meke ko sakana te les pattes de bongo ko beta pona prise de pouvoir ya président Guinée Oba bengi na kombo ya Théodore Obiangema alata kitoko lokola Salomon aningisa ki Bruxelles Théodore Obiangema bato bayebi oligola cherigola le baron Obiangema peuple nyonso na simana e merci na batutu concert les gars qui kitoko ya ko sakala te na ko bossa na te ko pesa ka mote na Oxtini Lumene OR les visionnaires na ko bossa na mote te na double toto chibola très fort na ko bossa na te Doudou Kamalango les bourgeois moto moko na ko bossa na te Edgar Kamalandwa na peso mote Blanchard et tous l'américain le na peso mote ska boko ta la gouvé pesa bango balance ndenge les pattes ko ça la balance na regarde moi la tinega bras cassé na e moi joking na e li papa na ya Didas et ça qui bien fort et ça li bien bota la balance ya patrimoine ya mboka oyo moko ntombolo mona mayibo kaninda bota la golo ya ko sakana te gladiateur patron na biso surtout boss ya ko sakana te oyo ya ningisi Guinée et belé ya ko lobe ya lina kata ma solo ya Guinée équatoriale mais to ko loba soki ba bana mulenge ba koti sans interdit jusqu'à maintenant to ko tala bango na majimela mulai non dans une mode d'ordre soki na zuika ka mode d'ordre je vais parler gouver va parler et belé zali ya ko loba président Guinée a senti marambo ya santé ki muta ko kita langwe ake ko kwela Théodore Obiangema et pesi panique et pesi boulouye ki na bisi bino ya ko sakana te les pas de représenter Congo valablement à représenter musique ya Afrique avec toute fierté au but de zalaki nango totali yango to ko relayer bino ba image botala ndenge ayaki na balance bota moi mobala ko sala balance na regarde moi maintenant pia bango bongo to sepela to zonga bongo to betali solo ya Yannick Kayenga la mon invisible l'homme c'est mon cœur to betali solo ya Vienne ngai passant c'est bosom be bossa Paris to betali solo ya Papicho Matendele boulevard pia bango balance to zonga et sepela sa maman la nita na maman Geneviève Malonga to bossa na maman Jolie Kwete te na pesi bango mbote botala ya biso elombe mobali ndenga ko sala balance na regarde-moi merci de l'essence passée moi ya Marie et je me suis peu à peu épris d'un ange qui ne venait pas des cieux. Quand je l'ai laissé s'ablottir contre moi, j'ai fait l'aider sans pouvoir oublier. Comme le soleil tu m'as ébloui. Merci mingi botali bino mo ndenge les pattes ko sala balance alati joking na e alati na iba kasene ya vert donc ça ko sepelisa ba guinéen et ça la qui bien ko sakana te
ça concert, il y a prise de pouvoir, il y a président Théodore Obiangema indépendance na bango ba associé kango le même jour mais ba ko fêter les 12 jours il y a indépendance na bango mais prise il y a pouvoir il y a Théodore Obiangema ça qui bongo les 3 pendant 1979 donc OK na ba 42 ans de pouvoir 42 ans de pouvoir alinga le padre pour na album ebelete album yaki na sima pour batu ba comprendre que les padres ça légende vivant en Afrique ça légende vivant à toute génération confondue alinga le padre pour na Vita Imana était que les padres na monde entier partout dans le monde ayago linga le padre pour na victime d'amour pe ayago linga le padre pour na vocalo ba yembelaka mwana ye le padre siko ayemba ye ala takitoko lokola Salomo aningisa ki Bruxelles Obiangema pepe nyonso na sima na yo cherigola oligo le baron Obiangema jidite mokabi na peso mote jidite mokabi siko otala ngana États-Unis Caire na peso mote il faut baxela ki Caire na peso mote mingi isiko otala gouverner gaulois na ko bossa na ngate mon vieux Edo Muzamba l'intouchable et yando na peso mote ko sakana te wana ba yando ya mouvement ya ko sakana te na ko bossa na ngate shiko mabele mamme ya dada ngwa na les patriarches les padres alingisi bato babosani ke président Guinée fani liboso la bango bato ba leki liboso ya président Guinée muta langwa ko kwela ye total non de concert betaki les pas de temps beti concert mingi ya koloba e ali menga na ninko koloba so kaka babanya mulenge bakoti sans interdit gouverner golo soda mbodi na ko ya ko recadrer bato pe na ko yana ba image pour ba image ezali pe maloba ezali ba eli biso maloba ya sika pe ba pesi biso ba image ya sika de ça rabino les padres au capital de la musique africaine ba tchaki tembe to ebisaki bango muta kufate bo vivre bo mona ba événement zala mais ya faire gola ndé ko la kesa suzuke et ko ba événement historique où les padres ko linga article la batu to ebisaki bino to na des albums légendaires harmonie na dynastie to ko solango kala te bo comprendre côté nini na niveau nini des albums légendaires des albums historiques ndenge nini epusani les padres zongaki bongo Cameroun amati bongo pepo azana mboka ya France avec continuité toujours ya studio pe salanga bango concert o luki makambo na ndenga Guinée et sali bien mais bela ko lobe ali ti nazolo ba boye bela ko lobe ali ba goloa et bela ya ko loba ali na pesi mama Fanta Fofana mama président tous les golons na pesi mbote et siko ko talanga na pesi mbote mingi mama Madi Wembo béton tala siko béton ya mobali mu ko tombolo mona maiwa kaninda le capitaine de la musique africaine dans 5 ministères à champ kama ambassadeur batu na Guinée équatoriale batikale ko kenga na ndako toke ko représenter bango na ba Kardashian na ba Caitlyn Jenner na Kylie na Kendall tramuta représenter bino na mboka ya papa na biso pesa bango les pas Total concert, il y a poids lourd de la musique africaine au cap de la musique africaine, patrimoine en Mboka, drapeau pen quitte la musique ya Congo, topé Afrique, légende vivant à toute génération confondue, où ils allaient bongo les padres moko en tombolo, otoko benga emigolo be papa rumba, yende mozali, si babi union sacrée 8 ondimi. Ce qui est sacré, la sacralisation, ils ont béni dans Nzambi. Bango ba betana ba mati poko ba betana ba na tuemi ba betana ba buba ba betana ba yana ba betana ba naza. Bango zaki union ba complexé.
ce que c'est union sacrée, la sacralisation. Et c'est qu'on zamba ali ça bénir ango. Tant que bango basangana ki moi mukolo ba ko diriger pas ba leki complexé. Puis ça la complexe en mentalité, na complexe ya musique. Ce que les padres ça na makila ya musique, ana potentialité o leki ba tout basangana. Akoyemba bango ko leka bango. Yango bo yeba siko harmonie na dynastie les padres ki na ba niveau moko, ils ont ensemble ya musique du monde mais na kata kofre moko et ko sala be ba to ba ko la dynastie. Yango to buka na te to ke nous zo ba abonnement na biso na ba plateforme streaming, c'est très important. Bo s'abonner na nko. Na ko tina ba to ba s'abonner na nko. O to za golo s'abonner na nko. To zelango déjà to za les belé ko sakanate pona ko zela harmonie na dynastie za ba album légendaire. Dynastie zali album ya faire ko na ba marque Aouza a penser ya ko benga quelques collègues et ça la bien ma casse et ça la bien na pesi vient na ko vo mambweni 5 étoiles monté ma maman Florence Lubaki na Genève adana imi makabia ya kati ya Willy monné na pesi mbote o ko mona manga mumu ko ntomola ko sana Guinée to ko zonga lisusu le 20 octobre pona ko bete la couple. Il y a Théodore Obiang, mais anniversaire, il y a moi aussi Théodore Obiang, le 20 octobre. Les padres ont raison. Donc les boulous, mon musique, il laisse à faire. Mais bah tu me souviens, il laisse la musique, la musique est beaucoup laisse à bango. Puis ça, bango laisse le lobby qui sont union, mais ça na union ba tête ne connaît ya li ba tête. Et ça mi tout à ma kakouté. Et mi tout à bata ma yele, on aime ça rabatu. Biso to na ma yele quand le talent est réel, le succès est éternel. Biso to na koto wat basangani bato batombola nkita ya musique ya Congo. Batombola yango ma balakisa ke na kata Congo musique existaka. Ba c'est le azam moto marqué histoire ya musique pas ça ko continuer ko marquer toujours histoire ya musique pe animation ya Congo. Puis c'est là c'est le scam mais c'est Poutine. Et ça qui bien ma casa dans studio à solo ya dynastie o bato musu bana posa ya ko diminuer dynastie nzoka faut ko matisa ngo posa ko tombola nkita. To pe valeur ya musique ya Congo. Faire na ba camarade bato musu ba wanga na ye faire za vimana ba ami pe bato tout ba sangana ce sont des bons chanteurs ba grands chanteurs ba talent de muté sangani face à talent défi na biso ko za la relever ton album ko bima bato ba comprendre pourquoi les pas dans ça la choix ba mission wana yo to ebisi bino na kata dynastie muta legi muto ati nzambe sa fula bato tout a fula bango ba bima na ba talent na bango ko za la réel ba ko cha musique ya Congo pa pesa nga c'est ça bien. Ici bande konaye bato ba songo na ndinga mabete même si bolobi que non union sacrée na union sacrée il y a des têtes mitou wana eza mitou ba mpuku te na union sacrée ya Congo eza mitou ya ba ngombe ya mitou ya ba kaima ya ba tête minene to goloba mingi te pona makambo ya état d'esprit makambo ya. C'est le ça lobby mais c'est Poutine. Ah, tout petit c'est le mbote mingi yaya légende vivant ya animation ya mboga oyoyo. On a ba pointe na o marqué na histoire musique pose ko nego marqué félicitations yaya pour na idée on a esprit wenge pour wenge za dynamique yé pas esprit wenge ngo moni ba yuma ba vida kala ba yuma ba si ba vida na ko bossa na ngate na ko biya ko koma na suka na pese mauvais léon ki ngani na ko tala kana o petala ka ya gouvle golo na bossa ni te Francima Vipi en Orléans Mav Coiffure na ko bossa na les vieux Grégo les Loirentins suka na mutu ninga ko sakana te les vieux Grégo les Loirentins na peso mbote ninga ko sakana te na ko bossa na te Glody Wainete Banzuzi na peso mbote mingi na ko bossa na te Bona Mushinda en direct ya Ngwanzu de Luanda Ngwanzu ya Kichasa soko lingi biloko ko bien ils en agence moko Bona Mushinda vena nga Bona Mushinda Osho atona matonge au sala bien makasi na ko bossa na te bienvenue au sinon les mannequins de Lyon na peso mbote soko tala gouvle golo tala ka ya gouvle ko sala bien na ko bossa na te filmer matoto movie azali awa to solo ko sala bien makasi na ko bossa na te trésor pembele na peso mbote yanike kainga la mon invisible l'homme c'est mon cœur maître Dadi Yakuza grande puissance na peso ko mbote ko sanga siko wali wana ya kati na ko bossa na te na moni hérité mubiala na mboka ya France na mboka ya Malili suka na muta osakana te mon vieux Weston Chimvundo wolope palate ya ye muta wana wolope palate ya ye soko chetemba kolonga Lwanda ye France ak États-Unis a solana prince ya Dubai boy Weston Chimvundo na peso mota ngeka London na ko bossa na te Orsinilo Meneli OR na peso mota soko kotala gouvle golo na ko bossa na te Sandra Mbambu et Carlos José na kata Londres na pesi bino mbote wana Mr Sampis
Arnaud de Mido pour naie na ko santé couple Fulume Eric ana Igor na pesi bino mbote na ko santé Maître Fabrice Loboko ceinture noire na pesi mbote na ko santé Doli Mbanga na Norvège na pesi mbote Francine Ndombe na France na pesi mbote ça c'est gouverner gola bota la kana ko sala bien makasi na ko santé Maman Jolie Kwete na pesi mbote na ko santé Jilite Mokabi Ker na pesi mbote na ko santé Papi Chomatende le boulevard beau garçon na ko santé mon vieux Papi Kouka les noblesse dans les sangs vieux Papi Kouka noblesse dans les sangs na pesi mbote ko sakanate na ko santé Maman la Nita la gabonaise de l'africaine na pesi mbote na ko santé mon vieux Chiko Mabelema mais ya dadango bana na ko santé Clémis Mogago mona Elion azalaka na capo de mola DG Polo baya visa ponda na ko santé Ibu Noir ya Pichu Botoko a cautionné likolo na ko santé Patience Bosombe boss ya Paris batu tout baza contre dynastie to harmonie to sukse bino na nzembo ya vieux jaloux mutu tout afinga biso o a traiter faire na ba communion surtout to ana posa na binoté boko senga faire pardon pour saliner celui qui s'excuse s'acquise boyebelo ko bosali yebilo ko bosala vous avez nuit l'image artiste le lobo comprendre que yenda za sukali kuna nde baza ba fourmi bo comprendre que faire na niati nzokwa niati lapin akotindika to akobondela so ba bondeli to ko boya pour faire za nzoko wa niati lapin merci tikela bango vieux jaloux bye.